Tezoloko de papier, Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro. Mazolela, Tracy Belenga, Mazolela, Tracy Belenga. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Sluzo, le moine Asuka Nzambe, nédologie toujours. Il y a Medine Congo, c'est-à-dire Mambo et Salamakaka, ici à Kinshasa, la capitale République démocratique du Congo. Comme les devoirs nous appellent, il y a Rosalango, il y a Koluka. Information à source par rapport. Je suis bien, Adam Sluzo, je reçois pour vous cet artiste déplique Pomba Niance. L'homme d'ouverture par rapport ndé toyambe libino yelelo ndenge bosenga kito lukaye bozaki na posa royo kaye bozaki na posa ya déplique lelo na ye pena ko kangaye na résidence na ye pour que tout sur la ouverture et par rapport à un lieu où va la musique congolaise par rapport je suis avec cet artiste déplique Pomba auto sur la naïe pendant un moment pour un studio pour aussi ça moi mais ça là mais par rapport il y a ouverture donc j'aimerais dire déjà bonjour déplique Pomba Niance. Bonjour. Donc quand on a parlé aux autres pour que nos boulot mais comme presse moi respect à la trop impressionné les années. Voilà c'est pelitara boy aussi reprendre là bientôt là on a la studio Ndia il pour qu'il retirer car son pour tout le monde déjà matami qui parce que bientôt là déjà ouverture. Pour bientôt. Ouais bientôt là donc là si moi école éclaté moi au cas tout ça école éclaté ouverture aux a dans marché tout ça na tournage à ba clip déjà tout ce qu'il y a dans ba son il y a ba générique fait retirer dans nos JP qui sorti benga siko on a matapo na zo ba son et matapo to pour na master et puis voilà quoi moi au cas album et bima. Moi au car album ezobima ozobangate na habité na banga netinini banga c'est-à-dire marché za satiré album ezobima bato pe baozela yo boaka po bango babimisa bato te la pe température na yo tango bazela il fallait bimite mais yo kara otie kara bitumba na bato pe ba obundaka ozobangate. Bon, moni étendu à la République démocratique du Congo, il est tellement vaste. Donc place là pour nabatunyoso. Donc on pense au Tali par exemple na Lubumbashi, population exactement na combien surtout qui na ba Kolwezi, to qui na ba Bandundu na province na Bandundu to qui na ba Congo, to qui na ba Kasai ta sous ba Kaboli c'est comme 26 provinces. Tout le monde a Kasai central, banin, talaka 26 provinces. Donc place là pour nabatunyon so quoi. Pour la République démocratique du Congo sans compter les bandes. Sans compter toutes les bandes communauté na biso ils à Paris, Belgique, France, États-Unis, Canada donc de partout dans le monde, Australie, banin, Angola peto bo sanité, communauté na biso monsieur na Brazza, bamsou na Maroc donc étendue tellement vaste que place là pour nabatunyon donc ya bangi ça na ngote et puis les locaux congolais ayoka bonne musique so sali bien les locaux comme na ngote ya sou maramute ko na fanatique intel et puis musique et ça na ba fanatique te comprendre. Il y avait un moment depuis que na ba fanatique fidèle là tant tu vois que beta yembaki vous avez pas un public na yo mais depuis tirer bon un temps yemba souté c'est comme si public no wana bazeli pe trop est-ce que vous avez la chance de récupérer bango si lelo nalaka na ba fanatiko balinga ngai nazana bango prévaner omoni to kati pena na ngambu ya ba frontière na biso neti na Gabon international Merlin Tangigora yabe ala joueur international ya Gabon bafana mna na parler moi snap c'est que non na lingara chéri Coco tala pena donc international congolais te mais gabonais to yebanité eloko nini to yebanité eloko yebani si biso eza nini musique
donc talara nano esalama te moto asengi ke non fo basala remix ya Chéri Coco na kombo ya mwasi na ye atindi pena motakos l'international nazoba bien international gabonais donc c'est que na ba couche mususu pe bayoka na bango déplique comprendre donc non ezala te que joueur mo international 5 banze mo bayembela déjà mutu masengi bena ke non bo balola on a comme mais 5 nini ba bise autant il faut autant aumela kutu tatangi pena budget na donc na minute ko na sina yembi yango déjà aza ko exiger que fona que ça clip na on apoto donc il a ba grâce à Nzambe il a musala il a elo musuti za boulot quoi voilà musique yango oyo depuis que zolobela bato belé baleka na TV baleki to betana likambo pe lokola yoza wa artiste et musicien kangi lelo to sona likambo ya koleka na musique tambo lo bakanga na leki muninga ngana betaka koleka boy ngana sala boy depuis que sala allusion na ni na musique et apportera ni na musique en tout cas ngana mona ngo franchement eza na ba banalité ke ngana lekentel parce que surtout landeli bato basala biso eza ba fanatique ba otala biso na momo bango nde il faut ba juger biso ke yo pena dans to chona classe yo moko ya bonnet na TV bona biki ngana leki par exemple na leki café room bato na besoin na ngota bango nde na ba parler faut ba fana ba bite café room leki déplique. On se comprend tout le besoin qui n'a des pliques nani boy. Faut tout tirer la rata na ba fanatique. Parce que balega baninga par rapport à quoi? Faut pas penser sur ba critères en potoyer ba to mona ga mutale ki na TV non. Moni basket na lati oyo, comprendre. Mais basket oyo lati o senga ki yango. Pour moi de toza boy. Bato ba yeda biso to yebi biso nyonso za ba bande ko na biso ba na Occident. Bande on a biso bana Occident, bande on a biso bana Angola, bande on a biso bana na Afrique du Sud, bande on a biso bana partout dans le monde, na Maroc, na Grande-Bretagne, bango de bato sala biso ke tozala. On se comprend, poto ndima pena mission mo za prêtre. Prêtre ba musicien. Non, poto ndima mission mo za prêtre, atika na obwa mabanga. Abeta no musique ne sans mabanga, sans aboira batu. Abeti azwa disque d'or azwa bilamba pour mon ake ba prêtre za bato ba otala biso bango ne basala ke toza ba prêtre donc biso to ba prêtre te net nga déplique na prêtre te parce que na zwa tananga moi trésor ya batindel nga moi basket bani po ça ke na zara moi propre quoi donc ba prêtre za bato ba otala biso ba fanatique ba tika ko fentara bino ba maramo boya ba bêtise tant toujours ya net na ba TV boy photo sola la musique. Moi oko ya pe bolobi ke bon net nga na ye boy nga musique na mikolo yo pena bato ba marché boy donc na ye na stylo na toujours stylo parce que bato ba na besoin nango bato ma besoin te ke déplique fandi abando laksa ke moni lineto na la tipo téléphone po bato tout pe ba otala biso ba na bango pena bango era mutu mususu kutu grand mutala kuta to seko kuta bitala aventurio ba to kabelega moi 3000 aleki na TV nga na komi intel nga na komi intel donc eza nango eloko te. Et ça que tobe tande musique. La musique kaka. On est à complément. Les lots mon ami c'est na TV. Nenga lobele li vina ye o ya menaka. Na musique mon musique ya na 2%. 80% za plus na lata ki boye. Nga mutu na ya na elamba boye. Nga mutu na sala ki boye. Donc tobe tande tande musique li boso nanu. Parce que moni so landeli ata bande on a biso ba beta ba couper décaler maintenant ba yaka. Ba lobela no ba sona bango. Après bien matériel, mon oko za na car, oko ça ba souté que na car. Biso ne photo mon na ko na car, comprendre donc ba prêtre pour na nga. Ba prêtre. Et ça ba to ba tala biso. Ba yo ji o mo be mutu mo le nga pe na yo ji oyo. Musicien mutu lo. Loba na ba génération de tia ba vieux. Moni soki to tala respect à papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco. Son atali pena vieux. Hein? Utala ka vie ana capacité kokota légal a payer pena yoji wana na ebite ke ba fanatiko ba otala biso ba ko contredire so na tali mutolo les rois de la forêt na tali mutolo la Koffi Olomide par exemple hein na tali mutolo faire chair de poule hein na tali mutolo Fally Ipupa on se comprend donc ainsi de suite quoi. So total bien ba moi ba capacité mais monsieur ka boye quand tout ça boye koti pena na maison pena ya yoji o sombi te za pasi
bato bateka babilamba bavie nanga chibo apula na ndimite ka contredire nga na basaper neti nga boye nga eza nango plus simple nga simple nga mna bayoji wana kutu bolongo na mpo na okoka te eza monde nanga te donc na okoka te parce que eza cher eza trop cher est-ce que bandeko na biso bazwa pe temps bakabeli biso photo yaka na TV olobi na ke nga ba tsokabela nga elambo mais mona mutu na TV akomokosa ote omoni collection ezaka nga mo mutu na ye nango oh ye no neni ba tsokabelo siko lakisa biso côté ligalo yo sombaki yango à l'acception non récit non oh tala oyo katana na musique pambola na marambo sap keba mais et là c'est encourageant c'est bien accompagner la musique mais to yaka na TV to lobela plus ba son na biso parce que congolais ti ba fandi on a besoin ba yoka lito ina bango sepela parce que yana batu mususu mwa ba uto boya bango sikoyo mususu akufela papa mususu akufela mama mais tantôt na nzembo na yo moko boyembi et comment longele ba souci mo boya papa on se comprendre tantôt ndeti mo ndeti ba guerre ndeti na beni toko sanga na biso nyonso ba musicien to yembeli bango nzembo moko boye po et consoler bango na ba passion bazomona ole to ya na biso sur na TV bato badaye kuna yo wando laksa suba bilamba ba makambo bon donc to lobela son et ça plus mieux quoi voilà les lopes to komi komona ba mise bokomi trop ba joueur na kalezaki ba joueur nde ba landa ba musicien mona bina que no de plus ki boye nano la mokite mona tala ba jogo libanda pale ba fandi ba ozela star mais lelo joueur alali otala libanda boye wala kuna utiboye mutu na mutaye mususu bazo bima na porte hôtel obino bokomi do bakomi si ba joueur privé donc ndeti depuis koko ya te po ya zala kawana yango wana eza parmi ba facteurs et laksaki musique et kitakaka vous comprenez parce que lelo musicien biso tout est bien et belé bazana moi pena que jogo pas fandi c'est pas yambi peti vous comprenez donc tout lukande ministère na biso ya culture art ba solo la bien ba kanga piraterie et ko sala que musicien à vivre peu mieux quoi on se comprend à vivre mieux parce que na ndimite que art keli na mboka na bango alanda ba joueur na bango na simalo biso ndeto sala ngo parce que to sala ngo pourquoi parce que na domaine na biso ezo simbate ba condition mususu eza réunité au mona boyo moko obeti disque mais écoute on a victoire batandi na bango on a C mais yo moko oleli longote parce que Olanda jogote po anini que la pena yo moko mukolo batekeli na yo moko mukolo plan mais ba jogo na biso neti félicitations na papa na biso Moïse Katumbi Chapwe parce que nanga na mona yende mutu a révolutionna football na biso congolais qui joueur soka beti ba les salaires comparément na ba joueur ba beta kala peut-être ba 94 ba ni ka joueur a beti ka beaucoup te na coin na bango bien coupé afandi na pe boyo mona meline pe au pire kaka mais lelo ba valorisant au moni discipline wana ba tchena mambo bali so ba yena ngope na mamna biso ke ba bomi pe na piraterie et ça peut mission afandi boya bengi pe joueur ah neni par exemple trésor loalo na lingako trop moi 10 000 moroboy on comprend donc il y a vice versa ça n'est qu'à que métier na biso il faut biso mo ba mission to téléma to tambola pena tout le monde en ministère et à culture art na biso to ba non faut pas non ko kangano ba ta pirater parce que tala étendu à République démocratique du Congo population à combien sosiko mutoteka par exemple les déplica oteka ka CD à $3 bato ba sombi ngo vraiment on comprend mon teke na komba mon mutala voilà dans une facilité ya okabela na bande on a so ba joueur bango ba okabela biso parce que na métier na bango discipline bana ba manager biso to mona ba monsieur congolais style kutaki manager to yeba na biso ngoti on comprend bando banda carrière no ti ba msu ba kufi pe atika la yebi atandeni manager azate to commence la misala nyonso misemo a commencé la promo yimo a comment luka ba contrat ba makambo belé donc faut discipline wana ekota na musique congolaise to tika na biso ba buso ba auto salo polémique to bo na biso ngo mutu sala eloko na na coin na parce que so landi atande to finga na ba TV o mona ke mutu mota ke ndolia pa muninga
alors douce que mutamta ça makamna ndenge na famille na makamo to lobela nduli nde to fandi bo to fandi le ouverture moi oyo na rassurer ba congolais na bi Congo eza na mboka tembe eza na mboka tembe to yo lobi ke ngana osala boy mais ngana rassurer ba congolais que mon album on a téléphone nanga nyonso ko banana générique tina nzembo suki za donc ngamo na yo kango donc ngamo na fan na moto na yo kango na ozwa tananga d'abord na ozala ingrate na loba ki mukolo album nanga et aussi la ndenge sili siko boy na ozwa sko temps ya ko remercier d'abord Nzambe et likolo oyo asala déplique et puis na deuxième position na remercier ba parents au ba botinga après na remercier les rois de la forêt parce que grâce na yé ne lelo batu ba yebi déplique donc voilà ceux qui batu ba yebi pena déplique so ba fort na zui parce que na sali presque album na mbeya ba propre fond na moko dans l'art nanga donc ceux qui batouana ba pesa ngambon c'est parce que les rois de la forêt joie qui tant ya ko bénir nga yangwana na 8 ans nga le album esili ya ko remercier parce que ezali panango bato longwa maison mère boé au fanda boé moi propre ezala ya moi pasi mais soki na eu chance wana ya ko sil album na ba propre fond nga eza grâce il y a le roi de la forêt parce que yene mtabimisa yanga na mukili quoi et puis na zo remercier aussi Bama Sananga ya open world surtout à trésor ya banzale parce que yenda la base côté kuna ya mikili na remercier sous Tatiana Kembolo yepe azaki na biso na soutien quoi donc o za bato basali pena ke album et comme na suka na remercier trésor ya Tatiana Kembolo so na moni na Kinshasa na mona staff tout ya kin Bama Sananga ba Pascal Kanzel donc bato ba mona présent Kader na mona mayonnaise bato tout au bazaki na sentir ti et loko et comme na suka et puis na remercier ingénieur Pablo azaki vraiment Pablo Ngoma azaki base ya album base ya album ingénieur Pablo Ngoma na remercier ingénieur Declo Claude Mumbere na ba mélodie wa salelinga na remercier Joujou Dikon les paroliers ont assisté nga partout et puis na ba artiste on a écouté na bango ba mekaki ko pesa nga encouragement nga na salon déjà avant album ebima na remercier Ferrego là cher des poules na kutana na studio absinga boabi na tala on a TV mais ce que ça pena réellement ba nzembo oyo obeta na TV et là bon courage aux en a bon chemin en tout cas na remercier et puis na remercier aussi Fabrice na album na ye Ochobima ça a un peu dédicace et encouragement que Pomba Nias ouverture et ça déjà encouragement que je suis dans les bons. On remercie ADT Yankim Pouy dans la publication na téléphone R2 encourageant que yoye boza pion na biso boza dans les bons donc après bao boya baboya na bango le quoi bango de bazu temps quoi encourager nga na monde que je suis dans les bons ouverture na habité quoi. Attends moi là moi qui tu es que d'ici là toujours savourer on a pas parler mais puis ça biso moi goût moi moxo moi les arata moi ba vocal gara maloba mabeza nango mbelite kasi komiozo kisoyanga motema regard méchant na yo esanango matracté kasi comme yo faire souffrir nga miso salaga o bébé na yo sepelango kolingaka to faire couler larme na ye tango nyonso sponsorisé ye pas désir nanga chéro privilège méchant c'était na esika dialogue oyo kite penser nango sali jugement par défaut prosage zate zala qui triqué mes pilata yokake o condamné nga peine pertité likambo na sambité raisonnanga na partager ba prisonnier ba validé ba juge ba boko libéré nga ba juge ba boko libéré nga likena sambwe prisonnier mama ye
chérie, chérie, chérie. Bon, donc, on a un calme, mais on a un morceau ouverture. On dit, on a fabriqué rendez-vous na bar, na bafle. On a un rendez-vous na chambre. On a un rendez-vous na chambre. Parce que, banzembo nanga, ils ont un nzembo, baboy yo pena. Faut qu'on ait na chambre, tchepe na CD, banduko yoka, na bitala. Na suis pas arrêté à Messi, ba parole ils en a quatre banzembo nangai. Surtout parole. Parce que y a un mot loba bolingweza pasie yo tuna kite liboso pesa motema bolingo seminioko jure moko ya feti nyoso etikalise matanga kulela makolo miso moto nyoso ba parti nzoto kasi likamba bolingo pasi eponise motema na kamwe nzoto nange komi temple ya basusi mama mama watura tongo mama bapasi tura midi kulela na kulela matanga soki otiki na kulele matanga donc il y aura no ba parole izana kati et botant to ya renard na kota zamba bibale to na sala nini na mela ba volkeske wana nde okozonga soki simbite na koluka na zwa kindoki ya première qualité na loka bambanda nanga babutu pe ba moye po bati kola na bolingo nanga na monela pasie pona keleli ba tendresse ba bisou pona bango ye na fouiller na archive na trouver les troyo okomela kinga koko kufa pona ngaye le monde en envers maeko mimakila maboko na moto na kotizamba na luka ya renard ala kisanga itatika zwaki fromage ya renard la kisanga maloba nini olobela ki maître corbeau pozwa fromage nalobela bebe na pesanga love oyeko sala na zwa kimia na motema elengi donc zwara idée quoi oui la parler ba gangi ba beti maboko ba yoki de apusa bango bazela ouverture na yebi ke Congolais da tembe tellement trop ce qu'on a un problème na bino surtout mon bino surtout bateau bino bu finga déplique on a un problème na bino parce que boze l'album ndebo comprendre et belé bazolo bana ba on a tika no boloba na répondre bino après album bana no yo kite skozo ka banze monsieur na kuma na kiti ndeko fandi bwe kiti bilengi est-ce que bilenga kiti si moni po poser nga ba question bien po poser nga ba question bien faut faire na kiti moi poto ndende to sali ba émission na biso bien pour faire na kiti parce qu'on a lobi mikolo eza lengi ya kiti bilengi suka nango kotele ba yaya kotele ozo comprendre donc tolobi bilengi yane na kiti moni hermoso mera bengo na to kutana tanto na chambar biso to boyi pe na chambre to zongisi bilengi na salon ko na kiti na sensibilité ya lokola ne na kati ya kiti na beti lisolo mobo na lobi na kende na matanga moko na ngaba to komisiko na matanga wana mutu wana akufaki tellement salaka accident zokaki tellement trop et bembe comme moi somme ce que tant to komi loko émotion tellement le kaki biso to zaki na mère to sengi ce que to bino bo pesa biso ka kitsa matanga po kitsa matanga ya ramwe lengi moko bo ce que tant to zui kitsa matanga ba besi biso kiti to fani ce que na mère émotion eli biso ya kolela ce que to fani na kiti mama zo lela ngape na olela kasomoni kiti o ya kiti kitsa matanga elengi donc ya moi ya kiti donc si ko faut besoin temps boka kiti en tout cas les albums on a pesi nyonso oyanga bon on a déplique à bouaki comme un animateur deux fois té kitoko nde mabele pombani ya se papa
Kidogo ne mabele Pamba nianze baba Trésor elwa nanga Chancel me papa nianza zobina Kamulangwe kabiji Ale mama lele Kamulangwe kabiji Ale umela Mama lele Umela nzambio benele Hosana oligolo kembo alege embo yolele Na yembela kanzambe na hosana alege embo yolele Tobine la kankolo na hosane alege embo yolele Ale umela Papa lele Donc on a joué bicheux à moi ja Côté musuna ebena ale bembe ya koko na yo ya tata na yo ya mama na yo moko bakunda kyango na kinkole yango na koma kinanga na retare solo ezakaka solo taka ta solo nazo yoka solo ale so na bisibine na moi jaro kwa amoni album on a bina pesi tout oyanga na batu bazana ba calme ouverture boyoka Bora ba mélodie moko na bimisi kuna eza pena moi genre moni ti album esili boetaka ce qu'on a que pas JP Kiss pour na joasko ba plan batutu ya tembe ngate na zo rassurer bino ta ce qu'on a bon si ko Charlie na bo zwanga pena bien na o rassurer bino mabanga moni mabanga e ganga so yo boy go ganga mabanga e ganga. Donc, toujours ma précaution tout pour l'album. La précaution, toujours en nyos. Oh, générique à danger. Écoute, nana, guidon, écoute, yo qui a noté. Oh. Guidon, les sous. Oh, ma robot, ma fille de fer. Ma robot, ba fille de fer, ma robot, ba fille de fer, ma robot, ma robot ba fille de fer. Eh chérie, et l'eau pesa kombongo ko chango soin. Eh ba maman, eloko epesa kombongo chango soin. Ateza voiture, eloko epesa kombongo chango soin. Eloko nzambe na ngai lokola guidon nako balola yo volant. Pecho linga kande guidon nakumba konde volant yo nako balola yo guidon. Ale mama lele tala makambwe mama lele Ale mwasi na bala lula mbongo Ale kipe kitoko mingisia Na moniko kabwana ngana ye Fona zuile maneke Première prise kotisa bimisa E mwana Nyampule yo kote kosa Mwana mama Ale kini balelango Petite yo Ale petite tata ya maneke Petite yo Nyampule yo kote kosa Mwana mama Ale kini balelango Nyampule nalobi moi si na bala Nyampule kasi Nyampule ba plan moi mike ba kokoti moi bakata bo na ndo liongo ba sena ndo dien chiki ka sensible ba comprendre que ça Nyampule nalobi moi si na bala lula mbongo aleki pe kitoko mi mena moni bokabwani anga na efuna zuile mannequin ce qu'on associe mannequin na Nyampule ce qu'on mannequin ya ba chéri na biso kitoko ba ta mike wana ce qu'on Nyampule pe loko ya ka mokete ce qu'on tolobi Nyampule yo kute kosa mwana mama aleki ni balelango kotisa bimisa petite yo ale petite tata ya mannequin petite yo Nyampule yo nuance Pomba nuance nomara niveau bato sensible bakokanga yo comme on dit que il faut zonga nanu il faut solo parce que guidon kiti Nyampule kotisa bimisa biloko wana déjà kotisa bimisa na kotisa pe biloko na parler na bimisa ngo pete ndeti nena na bona ko mi kotisa pe na parler na mi bimisi kotisa bimisa so dena ya idi boya idi natala yeka na ba TV so soli déjà natala ya idi na ba TV ba mo bwaki ya yebo abano beton sera ba catch na yebo lo mo bwaki boy mama lele bele lié indirectement na lobeza makambo
makambo siko ezoya na ouverture eza pena makambo yeah boye dinga na préféré di parce que ça vieux a marqué qui bon mona na biso nyonso fanfare ba makambo ebele donc bon ça quand même tu vois hommage indirectement voilà ça vieux oui a marqué époque na biso bon mona na biso tuna na ebe dingwe moto na ngengete mutu tu ebe dingwe moto na ngenge mama le tala makambwe côté baozelanga kuna nga nazala côté wana te ozo comprendre mais ne le sambo nde leki makasi pour na ouverture toujours maintenant temps ya retravailler na osenga ba tout monde to yebo na démontrer banzembo na nga fo ezala boye puis c'est ça banzembo ba to bazela pena ouverture yokaki ngai puto le kanga to yokaki déplique na studio ba yiba ki banzembo et tamboli déplique ba yiba banzembo est-ce que vous pouvez confirmer biso makambo to yokaki sur les sur le téléphone ba rumba tout déjà ça déjà na Mikili pas Julien ça déjà na Mikili donc maintenant bimaka kana kezwa ba générique pas JP Kiss ezo matali sous après donc moi oyo kaka donc to raté moi oti donc ba congolais tout moi oyo tozo bimsa album donc album ouverture na loba tellement ya trop cette fois-ci ya suka yango na loba ya suka yango yo beaucoup mon album na bino kala mingi tezo bimela bino na terrain donc vous na bino calme donc ouverture il y a bien moko donc impossible distribution ngo ça mandeni bata poto kozandeni bata kini kozandeni tema wana comme makambo Julien Titenge nga na suki kana oyemba wana ba précision nyonso et non les casques na affiche parce qu'affiche faut ga swag na affiche donc na affiche et loba pharaon na yangote te ya pharaon to tcheno à côté ouverture donc affiche yangonde te makambo dans le que je suis le pharaon donc on a pharaon parce que bientôt il faut na mata out Égypte donc il faut na mata Égypte parce qu'avant l'album est bima faut na en Égypte après en Égypte na kiti Kinshasa siko album est bimé quoi que solo là non na pharaon parce que sur l'idéologie tout est banda côté wana donc on a pharaon tellement na pharaon faut na kenena la tanon sultan nanga nazala pena na poso ya pharaon après album et bima donc on est tranquille nabi ke ba congolais balinga bonne musique et ratara tout na litoi parce que mon itoyemba banze mususu anglais ebi pe ba parole te mais tellement mélodie et ça tellement bien ekotio donc apena na bongo dans na lobby bato tout ba ofinga na munoko moko tour de Babel et côté la bango après ouverture ba loba minoko ebele moi nango ya bo changer et ça bongo depuis quand on ça ni temps mais moi nango ça n'est pas bien wala bana non moi bien te ngape no mon album nanga koyo ko na loengete soko yo ki on le so pe na tana yo jijang après ba une semaine yoka yango pena bien okomona ki ba parole eza na kati bomi tout na mais philosophie opetwa ye nango auti nango wapi donc est-ce qu'il va tout va vraiment calme na lingi bino mingi na lingi tellement Congo tellement trop et puis na fier da congolais album na bino zoya yoka ngata ignorance osomano sedo yoka apo buaka mais na limite que tant ozwa sedo koko buaka ngopo niveau ya melo taka na lancer bino 4 rumba on a banda nango so bino boye bisanga rumba ni parce que na bundaka na ngamoko na buaka 4 plans yango mte banda album 4 plans ce qu'on a le baba rumba ni tellement costaud na niveau moko nazo ko na téléphone ya tellement costaud na niveau moko impossible oui ça nango tant que to vida yo kutozo o savourango déjà donc na nenga mokete donc ça costaud na niveau moko impossible no bi donc il faut bo chaka donc et puis boyeba que concurrence ezali concurrence na ndule fo ezala tout ça la différence ya ko finga na tena concurrence vous comprenez na kata musique mukolo azate mwana mukia azate concurrence fo ezala il faut ezala wana kutu ba congolais bo s'hazarder te concurrence fo ezala na musique oko fan na teka bo sali mélodie na oye polo ba keza mabe
eza marketing mutu asala makambo na ye boyebake concurrence na musique eza donc ndenge baalbum to ezobima na momo tokokutana na terrain public est jugé quoi voilà. Voilà, Maloba, artiste Déplique Pomba Niance. Donc, ouverture, c'est pour bientôt, dans quelques jours, parce que moi, c'est Bandaki, et Tozelango, à Lobby, Yasuka Yango. Depuis que tout ça, ça n'a pas eu élément, on a dit que le studio, je l'ai vu sur ma plan, et m'a déjà mis qui. On a Lobby déjà, Yangwana, ouverture. Nana elo msuta opesa ba congolais so na peut-être na l'art rebelle na bando kabela batu mais na l'art ti na art onzamba pesanga puis yango ka ne na ndo pesa bino ti na dernière demeure nanga na ndo pesa batu ka musique bozi la ouverture na ebike ndetinga mututa opesa nenga chance là je le sais mais na zo ba fanatique par rapport y album nanga o en tout cas non je pas fanatique bato pena ba mona pena que maram déplique en dolo bazaki na raison parce que na sali ba clip na ba conception na ngamoko moni ba clip tellement banzembo za plus na mawana mona ko tuti na la tela ba veste té mona air moko na bilanga non sa bilanga na ta garage et ça parmi ba kozo non la s'appelle congolais il faut travailler parce que lelo tout le monde a pena na banzela ya Congo trop kaka grand prêtre makambe belé congolais fois ça là les autres comment déranger bande ko na biso ya poto trop bala la raté air tout téléphone na matoi donc ba clip na salé no moi bilanga ça que biso ba congolais à part non to ya ko lelela pe gouvernement photo micha na musala et puis là on enseigne na gouvernement et le roi de bosso avant ba tongela biso banzela ba makambe belé biloko tuta faut ba kitila biso nchiki ba kitila biso classe. Comme ça, na petit peuple a joué temps, il y a kokende parce que natala qui na igi lobby na ta l'écran, na ta RTNC, na moni mutazo e baté ki ba kaboli na ba province. Ya mboka na biso. Voilà, mutazo e baté ki ba kaboli na ba province en mboka. Ça y éviter et puis ba papa, ba tout na ba question bongo. C'est parce que Congo gouvernement il faut pas jouer au va tout taraba makamoussous il faut pas quitter la classe pour un petit peuple à jouer temps il y a aucun daranchik trop potos à cultiver comprends tout ça na moi ba laisser les mots moni attention moi na internet mona mutako ya tie commentaire moko wana donc aso finga n'importe quoi on comprend aso finga n'importe quoi a bosani que peut-être muto ya zo finga na famille ana bana taneta utako tala vie na biso zakli pour na mamba li fantonae et ça lenga passi na moni réaction ya papa moko azoka souci ya likambo ya mwana na en tout cas naza de cœur na vie na biso Zakari et même na otoko tala ba publication ya papa msho ada bombole mona esa la passi que mutu moko fando ko sala montage moko boye ya bien te pour nuire personnalité ya bato ozo comprendre yango il faut gouvernement pour quitter la zone en chic parce que belé non faut bazonga na njela ya chic faut bazonga na bike eswaka bamsuba ofinga ngata non senga yangwana ba quitter la zone en chic pour na petit peuple pe azwata na ye ya konchike surtout ba laksa congolais droit na ye pe aussi quoi ba laksa congolais ba pena que droit na nga yango mon lelo ezaka nga tona ke poto ermo bona moni bakangi mutu mais bon mais na facilité mais biso moi par exemple na Congo ezaki bonté donc to seli ka moi moke mbila bandi dako beta yo a chopé kraka on se comprend la chopé kraka c'est parce que dès les bas âges peut-être ba laksa biso ba makamu souté chikeza moi dimi pour te comprendre makamu que non droit na ngeza boye mona ke to changer moi ba mentalité donc l'état gouvernement vraiment tandeti bana bazungu banchiki bamsu bandi te bafana ba palin makambo belé classe batela biso non chiki ba école à l'état ba bongisa ba kichamo prix pour venir à Congo ya lobby ezapé bien parce que ata même musala na biso to salako batangela ngo na baina biso zaka ba don mo eza iné
mais il faut payer un peu tous encadrés, na diplômé na pédagogie et c'est un peu peut-être na continuer sous ba université nanga na banchiki donc c'est ça conseil on peut ça na gouvernement na population na bisoto linga mingi konchike classe d'abord et on na ba clip nanga nazo sa ba clip moko naturel ko laksa mutu ko zape mécanicien lobe ko koma pe na la rebelle ko zape mutabilanga lobe ko koma na la rebelle donc il y a pas de ce métier biso ba jeune lelo to mi pesa mingi na musala ki to telema kaka mutu mo aleki na carnet to belela ke grand prêtre yondo leki bango makambo bele après so grand prêtre a péchoté au fingi obia sala ku na logo tentel ku ta leki ozo comprendre donc c'est soki pena mutu mo zande tana ya sa mécanique azo tana telemela so grand prêtre était na coin pour expliquer que yoza grand prêtre wana ya sa musala grand prêtre leki en tout cas merci na lingi Congo mingi Congo et qu'il y a toujours les bosso actualité zaka qui album ouverture kala mingi te awaka kana moi bosana quoi donc merci beaucoup. Merci Déplique Pomba Nuance. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. C'était vraiment une émission bien faite et bien construite par rapport à ouverture avec Déplique Pomba. On a essayé de parler par rapport à tant mort au silence il y a Déplique. Plutôt solo li o ezalaki ouverture to lobeli marambutu vraiment to qui quand même en exclusivité ba première part déjà ya ba sauce o ilamba minakata ouverture donc d'ici là vous allez savourer la bonne musique avec Déplique par rapport à la mélodie oyo et Betamina album ouverture donc apprêtez-vous avec vos paquets vos petits riens pour nous requêter déjà téléchargement sur iTunes, YouTube, partout. Et puis, au côté vraiment légal, au pays, pendant à la CD, avec beaucoup de surprises là-dedans. Je pense que le message est passé. Fanatique, tout, il y a des pliques Pomba Nuance, vous allez après, Kalaming était ouverture. Boyoki trop, mais cette fois-ci, Boyoka Lissousou, musique Asika. Na mission na bino obolinga mingi déjà na déceva binoté chéri Coco mato yesepelaki et pourquoi pas ouverture na 4 rumba déjà au bois que la biso tous à l'après tobina elenga kit guidon ngai côte sabimisa ma vie on est sensible limbisa biso poto lobina biso mabete tobini kaka les canons normal. Merci Chinois Noir qui était derrière la caméra pour les belles images par rapport à Lelo. Salim Moussala qui toque très simbeling à la même magique pro Yoebi et puis Vienanga Dira Makaya prêtre de Paris au Tchika 5 exposés plus 00. Niki Poutou Maman Namelet, Zola Koubien à 4 étoiles, Gisèle Modimbi, Lissi Lokonga Motema Blaise les banquiers. Rigo Galastar, pourquoi pas à celle qu'on appelle Jenny Amba Nisalisation, Naomi Amba, Christelle Mbombo CMB, Amé la première dame, Maman Nakerta, Maman Nakirtis depuis Paris, Bijou Bafossette, Maman Najemira depuis Paris, Miss Grace Bilonda, Miss Alima Motema Silva Mabanga, Papa Nasilgra. Nikim Poutou Maman Namelet, Evero Majestic, prêtre Mamie Elesi Modjalisi la baronne, Laetitia Kitune, la madre Edwige Kabouikou, Eget Kachalamote Machanga. Merci Najoël la fleur, Maman Jonathan Diataba. Nous sommes arrivés à la fin de cet élément. D'ici là, portez-vous bien. Venabiso José Mawini, Nessi la perle Ngadi, check. Elenga Congo, Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro.